Tuna. Maman Moko, Asia Futema. Est-ce Biso, Osali Mabulu. Maman Moko, Asia Futema. Est-ce Biso, Maman Moko, Asia Futema. Est-ce Biso, Osali Mabulu. Maman Moko, Asia Futema. Est-ce Biso, Osali Mabulu. Maman Moko, Asia Futema. Qui vraiment indiscutable, c'est ma faute valable. Ok. Donc, arbitre a eu une décision aussi faire mon passé. Et moi j'ai été étonné, la faute mon valable a été passé. Mais na raison bien pour nous avons échangé de paroles, il y a nous banana que n'a pas de résister. Wana arbitre a agrémentation bien banga public té. Banga public té pour na pesa carton rouge. OK. Et nga pe na ABC, nga pe na répondre soko continuer à lire oyo au bout qui sa stade au bout mi sa batte. Wana va mi-temps. Wana na 15 premières minutes avant que mi va trop peu banda. OK. Wana ABC tout na singa lutanga na chika zomba. Ok, donc tant malobaki no bongo, donc makambo zaki nde yona ye ne bandeli moto bandaki nanu yona ye. Ne bandeli. Ok. La injuste envers biso na ba faute na biso quoi siffler au moins il faut si public ganga au moins donc azaki peut ba retard ya ba siffler ba faute na biso. Bon, Chimanga, Aza, Kweza Moko Mabe, allez salbite, match à vite à Nyoso, on vite à bête en les sega, tchaka albite, ya moi si, pour la nine, toboite, total la match, biso taba supporter total la kabale. Chimanga, soit pour ça, ok, Coupe d'Afrique, bête à balle, non, seulement jouer na yo. Somo jouer na beta bango chabango na batelo babi OK Coupe d'Afrique ya Coupe d'Afrique qui prend na libétia pas la semaine Chimanga au beta générique tala mon match à Coupe d'Afrique to somo bien yo ya Ligue des Champions Chimanga to somo bien to ya awa to m'appelle biso première cabine biso avec finale de ma supporter les aigles to ya somo bien na biso mais match à ça bandi ba to kichi mama Chimanga aux 6%. Oza mama 6%. Kafa kato mamoko. Elo kwa no kansana. Esiko yo mabe o vita. Bonjour. Toyaki match tokoti. Toyaki match. Pani Chimanga repolati. Les aigles. N'importe quoi ça n'a. Quand sortir Yagole, Nagona bisabili jouer passe. Centre, goal a raté. Soit à l'égal à Tebi. Faut que moi yanine et outil wapi. Mabule yango ebani. Moi je suis meleng. Mais si maintenant ko kopela mu ko ba limite. Moi za outil wapi. Ba ko kata file ba point té. Ce que ba kalifi ba point. Ton marché Angela. Pour la nuit. On est pas mal à vie. Alibida a outil biso wapi. Faites à gagner kuna li banda gagner al pour gagner des matchs. A gagner 3 matchs. Match là yango pas gagner yango. Papa, au moni neli neli ba mo vete stade. Et quand tu tiki stade yo mo ndeli. Et ça faut y arbitre. Na fédération na foot. Pas da faux. Chimanga Alexa bangoni. Pour ni. Il t'a pas posé pas bon ni foot na bango. Chimanga de le côté. Azana na mbongo na bita nani. Le port de quoi? Bokota basango na biso bomoni ndenge nini équipe V-Club et bomani na équipe oyo babengi na kombo ya les aigles. Et voilà, sur ces biso to décidaki to ba raison peu ba vérité oyo bombi bitumba ya les aigles na V-Club. Et quels sont trop loin et ya koyeba été arbitre
oyo arbitraki match wana o babi azalaki corrompu bato bakendaki ti mpa na bango baluki mpo na bango balokalize na ngiringiri babomi noko na ye. Et sur ce tolingi toloba boye bandeko na biso ya ve club bandeko na biso ya ba équipe oyo tozotanga kombo ba les ali eloko moko ya fair play. Donc corruption eza na tina te. La réussite ça se mérite. Les trophées ça se mérite. Arrêtez de corrompre. Arrêtez de corrompre pour se retrouver dans un état de gloire. La gloire ça se mérite. Je voulais dire quoi sur ça? Toyebi malamu chaque club ya Zoé Kabila tango bazalaki na pouvoir ndenge zalaki na makasi. Lelo chaque club ekendaki. Et cela ba remarque tozui batu ya ve club bazolo ba ete les aigles ezo somba ba match mingi ezo corrompre mingi babeti 7 matchs bazui 7 penalty et 7e penalty kutu yango barataki. Et sur ce tokomeka na ko solola na joueur moko ya ve club oyo yo makambo bandaki na elongo. Peut-être il est là avec nous à intervenir. Bonjour Diogo Enoch Lotanga. Ouais, nous sommes en direct de Jeannette Kinam Télévision. Nous voulons savoir à propos ya makambo oyo elekaki na stade Tata Raphaël Bitumba entre bino na les aigles bit nango ezalaki nini? Bon, match au début, match bani. Match ton bani, tu as donné 1-0. OK. Tu as la possession de balle. Et ballon mo boyo to kende na contre-attaque. OK. On a zena ballon. OK. On a zena ballon. Parce que na faute mo boyo ezaki vraiment indiscutable. C'est ma faute mo valable. OK. Donc arbitre a joué une décision et aussi fait mon passé. Et moi j'ai été étonné na faute mo eza valable et a été passé. Mais na raison bien nga pour nous avons échangé de paroles na ya bandu bananga ke nga bande mo ko résister. Ça nga ke en banga mo kili oyo te pour na peso carton rouge. Wana arbitre a agrimation abia banga public te. Banga public te pour na peso carton rouge. OK. Et nga pena ABC nga pena répondre soko continuer à lire oyo au bout qui s'astagne au bout qui s'abat. Wana va mi-temps. Wana na 15 minutes avant que mi va trouver pe banda. OK. Wana ABC tout petit. Et na ABC continuer. Au medi ngembo za pe meli ndio pe kisanga singa lutanga chika zomba. OK. Donc tango alobaki no bongo donc makambo zaki nde yona ye ne bandeli moto bandaki nanu yona ye. Ne bandeli. OK. La injuste envers biso na ba faute na biso pas siffler au moins il faut si public ganga au moins na donc azaki pe ba retard ya ba siffler ba faute na biso. OK. Faute pas siffler azama na retard azaki mais juste na ba faute na biso. Faut que le réagir quand on va pas il y a eu siffler mais ça va y mettre à terrain tant que tu as bien dit on a bien ça qui va là ayo bo yango ni tout bien yo bima et donc tango aboyi bina bino valable ndé trouble eko bima il banane barata ki penalty il paraît que penalty mo pesa ki raté penalty les a raté penalty na problème de façon que mi-temps ba 35e minute OK si je mets penalty pesa ki valable. Bon, penalty c'est valable si peut être tu discuter qui pour mon que oui car il a besoin commettre faute. OK. Il va attaquer ya les aigles talas. Est-ce que ozoye ba ndenge totuni ba mituna boye to salaki ba sondage ba lobi les aigles beti 6 matchs ba PCP 6 penalty ne peut ce qui opposé informé. Non, Koluba pour nous là honnête Koluba 6 matchs penalty c'est trop grave. Abeti sur 7 d'ensemble il y a phase aller si 7 matchs na pas abeti c'est que moi j'écoute avec 4 penalty. Na 7 matchs. Na 7 matchs voilà azu
azoa penalty match ya Lupopo, azi penalty match ya Simba, azi penalty match ya Awa contre Don Bosco, azi penalty contre Bisso. Vraiment. Bongo ko ndenge bazolo baki babomi noko ya arbitre bakendo luketi na ngiri babomi noko na eza solo to barimer. Bon là je ne sais pas mais nayebi ke sauf quand nayebi ke bakenda ki na ndako na bango. Parce arbitre on a eu ka kipika ya mwana. Mais na stade mutakufi na eti wani za ba lizondi il y a d'autres personnes au bande ko luka ko lia président chimanga mbongo. Boyo bi congolais na sala wa misusu ba gnix ba tinda su ba photo ya jeune animateur wana ya les aigles sombuyi ala ba benga bo akufi. Moi j'ai des images batindelinga ki aza bien. Mais jour à match comment qui a kufi mbuyi wazala lokwa mpululu to pasteur ya kimbiolo OK te ya kufi te bazana HJ azane bien wana vraiment kufi te OK bon OK c'était un peu ça donc bon yo to ko coach mingi na ba polémique te pour carrière eza mulai voilà remarque eza nini banda bozongi na championnat oyo ya malamu eza nini. Bon, Yamalamu Isakenga, c'est pour la toute première fois dans la phase de playoff dans la foot. Ils ont bien, sauf que nous sommes dans un pays où supporter ça là, où c'est ça. En décision, il y a arbitre injuste. On raisonnait 2 fois 3 fois pour nous ça là où il s'est mais à part ça playoff il bien. Ah de makambo eza nango bien à part moi ba mulungu tuuti koyoka oyo bon ba mulungu eza na ya ba arbitre balingi ko lia po balobi aliaki ya mwana koma lokwa na compte rendre fa futa nyongwa bato po ba bia aliaki esengaki siko afuta nyongo po loko déjà zaki na kingo fo asepelisa mukolo mbongo nde salaki ke ben justice wana esalama donc c'est un peu ça yo na kokoko otsone loko wana te yo za joueur yo za voilà tokoko otsona terrain nde po yo carrière eza mulai yo tobengaki po na polémique te so to ponyo poza mutu oyo basimbaki na nzoto mutu oyo basiblaki banda ne bandeli oyo déjà public abandaki ko remarquer que yo na arbitre ça ne va pas ya mwana moni to bengi opo yo ndozala na ozana ba précision ya makambongo donc raison na biso ezaki bongo soko ozana mwa batu mibale misato koko passer mbote au passé pour kalater ozozo alien na Jeannette Kinam télévision otala ndenge nini oprester. Ouais na bisi vraiment na bisi mbote na maman Butana maman Mapimba aza précisément na Luanda. OK na bisi mbote na petit frère wala ndinga Marushi Bimba na bisi mbote na mon frère encore Christian Koubaloni que je salue pas bisi mbote na mon frère c'était na Djogo Louis Sigatenda Sigatenda wana ya ballon tala bisi mbote na masa na ngai na ta miezi M27 ya mboka kitoko et ma petite amie nani Jenny Kabengele voilà mama Jenny topesi ope bambote na équipe na biso mobimba kitoko ba animateur na bino ezala banani pesa ba mbote Lumumba Veya nani Lumumba Veya bon et Lumumba Veya c'est mon papa mon papa on est dans une même famille. OK oui ya solo oto lobela ngo jour ya na plateau makambuko pesi mbuti na technicien na pesi mbuti na président Jolie Mundele kitoko Enoch Lotanga bonne journée zaki bongo souci na biso tozwa mwa ba détail na makambo tali avec club. Ouais merci beaucoup. Merci. Ngape lokola. Voilà, tout ça 7 minutes 40 secondes na Enoch Lotanga oyo azali joueur ya V-Club oazo peser makasi na V-Club ya rediscuter kututu azana carrière a bien asali parcours moko ya kitoko et azalaki moko oyo azalaki victime ya attaque ya arbitre po makambo banda ndenge bandaki wana na yango to biso Jeannette Kinam télévision to préféraki ko solola naye po yenda za bien placé ya koyebisa biso nini oyo elekaki et voilà boyoki ndenge nyonso to ebandaki ba arbitre bo changer ba comportement botika kozwa ba engagement match ezalaka eloko moko
équilibré. Le match doit se présenter comme le bilan. Le match doit se tracer comme la lettre T, comme on dit en comptabilité. La lettre T, il doit avoir un équilibre arithmétique. Voilà, donc, côté passif et côté actif, il doit avoir un équilibre arithmétique. Il faut arrêter vos injustices. C'était ça notre souci. Bye bye, merci. Bravo!